Tio, en tant que parent, les lots normalement, ils ont les DGI, clôture l'année scolaire, il y a pas qu'est-ce que vous voyez pour cette année? Bon, certainement, je ne pourrais pas dire l'année tout à fait blanche, parce qu'il y a tant de raisons. Parce que nos enfants ont étudié plus ou moins, Bana Batangi presque 3/4 l'année. Bon, le gouvernement avait dit que le niveau à 6e, on a l'examen, pour ils aillent à l'État, parce qu'il devait avoir les brevets, les diplômes d'État, pour ça l'examen à l'État. Bon, on ne sait pas maintenant pour nous habituer à Simaniké, ils ont songé quoi? Déjà donc l'année s'est clôturée aujourd'hui. Maintenant, ils devaient nous dire leur décision finale pour l'année qui vient de se finir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Jusqu'alors, ils nous ont rien dit. Maintenant, nous va parler, vous suggérer. Bon, vous voyez, tant que parent, moi, je suis Simboula, mais classe est la classe. Il faut que frais, presque 75%. Il va frais. Mais le reste, la payé. Est-ce que moi, je serais content que l'année est à la blanche? Je ne serais pas content. Donc le gouvernement devait voir sur ces points-là quelles sont les mesures qu'il peut prendre. Ce qui est au Senga, que la classe avant, pour récupérer les temps en an, ça va. Parce que moi, je ne souhaiterais pas aussi que moi, on appelle la classe, n'a pas manqué de notion il y a l'année passée. Je n'aimerais pas ça aussi. Donc ils sont à mesure de tout prendre en considération, de l'examiner et d'en trouver une solution. Vous pensez vous n'avez pas il faut que ça va dans la moyenne pour la classe? Bon, quels sont ces moyens-là? C'est gérer quels moyens? Moyenne 50%. Moyenne 50%. Bon, le tout dépend dans l'État. De deux, dans l'école pour avoir une capacité à moi. Donc s'il le faut, parce que comme je viens de te le dire là, dans la faut dire 75% il y a frais. Du coup, on a l'école privée. Moi, on a tangi. Moi, on a tangi, mais à Zangaka, moi, on a mouana. Bon, et comment on et puis, abaki sinamboula, moro sous le décoré à Ajnaye. Mais comme on a classe, c'est que la classe wana, atayo moko. N'a pas la rolling, donc on a la content dans côté. Donc on a aussi un gouvernement. Et puis, on a rolling, peut-être moi, on a amata classe, azanga ba notion ya sima. Voyez, de pas tenir compte de yango, ba lukaba na biso, ba avancer na ba âge na bango, pour biso par na bango to consommer ba 3 ans dans ba 3 ans, il y a ba nez blanche, 3 ans pendant que il pendant boye qu'il y a ba nez blanche na ba kisika mbula, mais classe na ngai tikali sima. Donc on linga peut-être que même quand on est kuya likolo ya ba na ngai, on linga pe yango te. OK, de rien. Normalement, clôture année ça le DGI. Bino ba parents nini boko senga na ba autorité pour na sauver les pistes année est-ce que boko linga ete bana ba tangate ba kemba kala bongo dans la année blanche? Non, nous avons souhaité année à la blancheté parce que ça année moko président de la République oya pronaki ezala gratuit. Alors nous avons souhaité il y a encore un temps ce qui bana basali ata une semaine ya congé ça sera récupérable. Je me rappelle en 93, moi j'avais présenté l'examen d'État en décembre. Alors c'est une occasion. Bazonga kaka, basalata dégon, on a to salata congé il y a 2 semaines, bana bazonga parce que basali déjà congé. Donc pour la bino boko lingate année blanche. Année ko la blanche parce que pour perdre même année il faut toujours la continuer comme ils apprenaient année il y a offert pour le chef de l'État année il faut la blancheté ça l'effort ne fisque congé à la taille à une semaine va récupérer parce que tout ça là déjà des trimestres et trimestre c'est récupérable année il faut la blancheté ça l'effort congé à la taille à une semaine seulement c'est récupérable. Merci beaucoup. Merci. Journaliste. En tant que parent, les autres clôtures année, ni les autres suggérés, que pensez-vous pour cette année? Ingénieur. Bon, en tant que parent, en tout cas, année déjà ici, le DGI, donc il faut compter à 0. Donc il faut que le ministre a programmé année blanche, tout la compter à 0 et puis il va souhaiter que la gratuité et continuer. Donc les parents vont me payer ça minerval.
vraiment betama bakote ezali covid mutu eluki nyonso to wana donc mutu kutu akosila moninga en tout cas aza te eza leta aza na foti te eza bapara baza na foti te mais eza mopepe ya covid efrappe monde entier donc faut tobandela compter à zéro. ezali omoni ndenge olobaki lelo eza classe esili eza proclamation bapesi bana babulletin. Bon idée eza que toyebi te soki bana na biso quelle décision oyo leta akozwa mpona bana oyo basisaki année te complètement mais batangi déjà presque 75% ya année. Bon idée eza que omoni bana mpe bafandi mingi na mwa ndako basi mwa ntango ntango wana ezala consommer blanche te année wana ezala blanche te ntango wana ezala consommer perdu te. Donc moi je souhaiterais ceci avec d'autres parents on s'est parlé de ça. Nous souhaiterions que au lieu bana bafanda 2 mois ya congé na ndako bafanda 1 mois ndenge l'état komona malamu babanda année prochaine avant pour récupérer ba matière oyo etikalaki na bane année oti koleka et puis ce qui matière est aussi na 1 mois té. Bon il y a encore na batant bazora ba congé le quoi ba congé ya ba Pâques ba congé ya ba commencer ya ba trimestre l'état occupé ko réduire yango le quoi pas que ça a 2 semaines ba ko réduire yango 1 semaine l'autre semaine ba continuer la classe et puis autre idée aussi que non na école oyo ezalaka na ba gomoko bana ba ko ne pe classe ba kena bango ti ba 14 heures pour ba récupérer ba matière oyo ezangaki. Ce sont des idées. Sinon ba mata ba classe. Oui ba ko sika wana te abakisi mbula et puis mine va dire et kendaki bon à quelle classe c'était classe na niveau moko wana te là on n'est pas d'accord de ça mais baluka méthode moko bona ba dire ba d'autres tu copé ça wa pour ba récupérer ba matière wana ba classe na bango na ba matière na bango ba perdre rien. Merci. OK ça parents lelo normalement ezalaki prévu mpona clôture année scolaire mpona baproclamation ekosor mais année oyo bana batangi te boosugere nini na baautorité basala nini mpo bana batikala batanga te ezala année blanche te oyo ndenge nini papa tolembi vraiment ofaki babasisa classe de bana batanga déjà mais confirmé ne omi bana fo batanga basabe nini nizama elisela sentolembi toyimbi amaka fo ata balisela so squad année o année blanche te natolinga année blanche te tolinga wata moke te fo batanga ma desi na mboko desi déjà fo batanga mpenza baso bafuta mbona mwana bebe fo batanga fo esisa classe na wabika bongo merci na baautorité mpo normalement lelo eza clôture année mais bana bakotanga te nini bokolo basala mpo bana barate année oyo te nauti otala ngo kutu na télévision kaka sikoyo epesinga pasi makasi neti mwana nga aza na 6e année fallait apresente année o sikoyo tosi tofutai bambongo na biso tozoyeba te so tosani epesinga pasi makasi nauti otala ngo na télé sikoyo donc mpona bino bokolinga te ke année ezala blanche tolingi yango te surtout mpona bana 6e siko bokosenga nini na bakonzi alors basala ndenge nini balukela biso moyen mpo bana biso tosi tofuti bambongo na biso sikoyo tosuka ndeni tobandela susu année mosusu tofuta susu mbongo bano ya 6e yana baopresente année oyo tobandela lisusu epesa biso pasi toya na moyen te bana mpe babi baobandela te bapesa bango moyen wana mais bana 6e année fo basala examen na bango po bazwa badiplôme na bango yango nde tozozela nate na fete na 6e bino bana bolobi nini ngana boyika nde kobandela classe nalingi na bato kobandela classe age tokende age ekela ndenge kobandela classe tolembi tozala kosa ekole Félix alobi nini papa tozela kaka ye papa Félix bana babandela sur classe te tozozela bana 6e baza kosala dissertation bana te na fe po bazela papa tolembi so kombo na yo mpe oyebisi biso soki otangaka na na école nini oza na classe nini bon kombo nanga Joyce Tukala natanga na siko nga sola natanga ati natanga soni na malu combien te na kale na classe nini naza deuxième normalement le fagé à la clôture année le 2 juillet
lelo nde bapesaka babulletin tout ça mais bino bovai na bandako bokosenga nini année ezala blanche to mpe bobandela baklasse nga monika faye tobandela kwa ne ya bamaladi ane yaye na mboka oyo bakangi gume misala ezosalema esu te bana bafani na bandako bamayele ko esili biso toorezone su elo mo esu te tosamaka moa ya ndenge na biso po toyebia totanga na biso esu te tofana yesu kaboka na bandako kaka année prochaine donc bobandelaka bani aka tobandela po tozwa mwa tozongisa mwa bamayele na biso mwa ndamu tine tokóma na suka. Merci beaucoup. Le 2 juillet, normalement, les Londres font ça, la proclamation, mais ils ont ça la maté. Il y a encore 5 années. Le 2 juillet, il fallait que les gens en classe. Moi, je classe Bakangi. Tu es habité, mais il y a un peu de choses. Ba fongole la biso ba classe bana bazonga classe ba mazu ba classe ba mais les loza clôture année ba kozongisa suba siko to sani po da ayo ezala ngo babenga ngosoki année blanche yango siko bana batangi te ayebika cheki classe ofele pa bike année o bana ba otanga na bango yango cheki classe ofele coronavirus ezala ngo na mboka te ba kosa batu coronavirus na mboka eza te ba kosa biso po soki coronavirus na mboka ezalaki so te ndeto okaka makanga mabeda si tozwa na pe toyoka biso sango muta kufu te muta kokufa maladi na ye bakeko kosa o bozo mbongo bolo banini ke akufi na coronavirus eza te ba kosa biso eza clôture ya année scolaire bana faki baza ba bulletin lelo ba proclamer pe ba proclamer clôture ya année siko bino ba parents bana batangi te pendant plus de 4 ou 5 mois moto suggérer ni na ba autorité année za la blanche ba pesa ba moyenne na bana po ba mata ba classe supérieure to pe ndengeni bon pour nga na loba boye dans l'enseignement moi na mata classe te sans en notion parce qu'on suppose que moi na soit comme un niveau ya classe wana et ngelo bakaza na notion ya classe à côté li alors loko la bana batangi ndambu 4 mois batangi te normalement na temps batangi te wana ba notion et ko chapé bango ils a difficile ba na moment mukie na 2 semaines ba rattraper ba cours il y a 4 mois et ça vraiment difficile en enseignement et aussi mbaté parce que notion à 4 mois bon peut ça va dans 2 semaines bon peut ça va d'une façon accélérée ba kangelo côté au niveau à moi il faut refléter connaissance na yango pour nanga na monique temps j'ai déjà consommé 2 mois oyo et comme en vacances bazongi ça année scolaire prochainement année à la blanche bazongi ça prochainement ils ont na ba calendrier normal n'engé cycle normal parce que quand on va lobby qui va rattraper ba ko ça cycle ya année scolaire ya mbula oyo na mbula roya na ko ba conséquences mo ebelé pe bana ba na ba lakine parce que tant ba fandi ebelé il faut pas nous recycler ba on enseignement ba pesa ki bango na et bandeli faut pas nous ba recyclage auto benga ba banda ko rappeler ba révision alors si ko bino boko accélérer ndengeni bo bana na révision ndengeni pour révision de temps moi na comme matière fandi na mukala et ka kuma ko sakana afandi moi mingi cerveau et perdre de connaissance faut bana na révision normalement il faut soit 2 ou 3 semaines nazolo bango en tant que professionnel d'enseignement après yango il faut se qu'on va dans l'enseignement va continuer alors so ba meki ke ba se rattraper aussi maté et bon pour na bana 6e primaire 6e humanité qu'est-ce que vous suggérez pour na bon pour la bana 6e primaire la 6e humanité le problème n'est pas que seulement base papier les problèmes base en notion parce que ce qu'on dit papier et que ce qu'on défendre ba notion ya niveau ya classe ou anaté à quoi bon ce diplôme le quoi la bana batanga indambu batanga il faut batanga na mikolo ekoki na ndenge ya UNESCO apesa comme ça l'examen d'état comme ça l'examen à 6e ceux qui ba sala moka ba examen bazui diplôme bazui ba certificat et maintenant notion bazuité à défendre notion ndenge ni donc pour na yoza catégorie ba briller étape pour nga la monique ba briller étape te to komi na 2 mois oyo 2 mois ils à la vacances après ba banda cycle normal. Merci. Parce que déjà ba sacrifier qui ba gérer déjà ma Covid-19 il y avait moyen ya ko tangi sabana na maladie il y avait moyen mais bah ça là qui est en côté le rôle bah ça là en côté pour enseigner vraiment enseignement bah considérer enseignement n'engé à la niveau moi les a reflété par son niveau ya connaissance bah ça là on a la lobby so bah ça li bon côté bah comment là que moi na diplôme mais à ça na lakine ya connaissance. Merci beaucoup.